ba organisateur au bako za la peine à faire pas congolais non ndenge mo na fali donc à cause ça la paix ce événement sous en France le belga faire parce que faire il fait partie na bateau à yemba banze mba donc ce qu'on faire à ça la paix lobbying na ye ya compliqué faire à lobby lelo ngaipe faire goal pour le Congo na Adidas Arena inos biyak le pays là n'appartient pas à Fali. Mais si Fali, ce qui bon lobby que Fali m'a organisé qui oh et tout koleka. Si Fali a pu organiser, puisque le pays appartient aussi à Ferre, que Ferre organise aussi. Oh et ça m'a quand même pensé à Ferre au moins quand Fali. Na festival la Fali a bétaki. Petit Fali va bien gagner. Ferre aux Congolais toté. Congolais. Oyebani pe na basidiki dia bate mususu te o ba libanda ta na Sénégal bazali bongo Adidas Arena ebungi te déjà message nyonso ezalaki na raison ya événement sidiki dia bate za malien amonike na beta debout congolais ba congolais ndi ba na salo ebele ba komona ke nazali ko compatir na bango na za de cœur na bango. Est-ce que tous ceux qui doivent venir après doivent encore parler pour que vous entendiez que ce qu'ils font, c'est pour le Congo? Nous allons récolter les fonds de ceux qui viendront voir notre musique pour soutenir ceux qui sont à l'Est. Aben a pas fallu. Aben ça peut fallu inviter. Kofi. Mabe. Aben a fallu. Ce qui a le but que ça concert il y a vie na ye mobimba. Na vie na ye mobimba où il y a zo célébrer na hippodrome de 25 ans. Azomona une minute il y a passage il y a fallu na vie na ye wana. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investissement Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Iratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier. Boulangerie. Traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci à vous, merci Mbote Nabiso Nyonso Nangonga Nyonso Zototala Africa Elengi Télévision, le vôtre, garçon vitaminé, Benji Benzema, garçon vitaminé. Naninga abino énormément na ebi ki tozana tongo. Bonjour, chez Zana Poko, bonsoir Nabino. Sogi na sangani longo Nabino to solo la marambo stali actualité ça langa énormément plaisir makasi parce que chanter ça dans ma caméra. N'apprécie énormément Mbote. Merci beaucoup na Fondation Willy Moucheni. Sungaba na Congo, Fondation Willy Moucheni. Sungaba na Congo, Fondation Willy Moucheni. N'apprécie énormément Mbote. Fondation Willy Moucheni. Sungaba na Congo,
code mboka ya Willy Mosheni kotika peuple congolais te sunga kaka bana Congo et resala biso énormément bien. Merci beaucoup na Maréchal surveiller ça. Mon colo restaurant Yolo Ezo. Maréchal surveiller ça. Mon colo restaurant Yolo Ezo. Bana Dallas ça c'est le restaurant monene oeza Yolo Ezo. Bo nulia bio kuna pa Maréchal surveiller ça. Mon colo restaurant Yolo Ezo. Merci na champion Wadol le roi de la Rochelle. Champion Wadol le roi de la Rochelle mon vieux. Ezo sala neni tizo sala bongo vieux. Champion Wadol le roi de la Rochelle. La PC en maman bote place à l'autre la biso. Na mona Rodrigue Matende Aziz Alokosa. Prix Nobel de la joie Rodrigue Matende Aziz Alokosa. Na PC énormément beauté. Rodrigue Matende prix Nobel de la joie depuis Paris na PC beauté. Fondation Etike. Fondation Etike wana na mona Jolie Ilunga Fondation Etike na PC énormément beauté biso ba orphelin. Ceux qui sont dans la fondation na biso Fondation Etike sunga ba orphelin Jolie Ilunga. Lelo razanga mon côté na eko soana pe na biso Charlie Kadima na yeto za connaissance et belé énormément na yeto partager tout sauf rien as invité nanga lelo va na pesa le grand pétrolier mbote na pesa na envie nanga Charlie Kadima mbote producteur directeur monsieur na bossa niveau concepteur réalisateur nous avons titre belé éditeur producteur littéraire. Voilà. Le patron lui-même, Igor Velou, le boss, le patron lui-même, Igor Velou, n'a pas si énormément monté, le patron lui-même, Igor Velou, le grand pétrolier, Igor Velou, bon, le boss, joyeux anniversaire, vaut mieux tard que jamais, Igor Velou, le patron lui-même, le grand pétrolier, Igor Velou, mon vieux, n'a pas si énormément monté, pas sur la biso. Nzambaba qui s'est belé, le patron, le boss lui-même, le patron. Vie boni ba santé, boni marambozo qui est santé bien. Nzamba sa biso molu tozali. Tozali. Venani nga repartager no mingi ma musique parce que ba te belé ba comprendre la connaissance oyo zala nango. Ba belé ba comprendre que tu viens et musique eza bien makambo oyo okene longo penchik. On a pu apporter quelque chose aux gens qui la musique. Il y a beaucoup de soi et ça la ronde. Parce que la mesure la ramotuka na koye ba nangote. Ba tu vas apprécier. Ben art, musique, et c'est le retour na on makila. Donc to na maye l'autre d'une classe et qui peut permettre bisope kotia makambo ils ont un secteur yango na nzela pour que etambola ndenge longo bani. Ce qui est tout à fait normal. Mais au monde en ndeni tango ozo ça l'effort ya ko pratiquer au jeu na classe pour ça na musique. Lelo actuellement na tango toujours na ba vie akala na lelo ya shika. Au monde qui musique évolue et toujours on a si. Na bi musique échange te na sina répondre na mutuna na yo mbale bele. Musique échange te. On dirait que tu vas via kala. Ba go beta bien ko le ka ba jeune lelo. Puis ça va boiter. Kasi on a olobachi. Mais famille so ba jeune ba sala lelo. Ba effort en za ninga ya 67. Mais ya musique pendant la musique belé moko. Ah oui. Tu vas même ça ba Pepe Kali ba sala. Mutu lelo net na ba guitariste. Nani a obeta guitare lelo le ka docteur ni. Na ba guitariste. Oh nyonso yo. Felix Tyson na le bible de ba forme Tyson. Ba marka usu bazali. Na lobi. Kasi bango nyonso wana. Je pas ni amaka zo bae. Kasi po ozo lo bakutu feli. Oza mwa likolo na lobi ya na zungso na nzela. Mais yo kitili su na marka usu. Ya on a bait. En tout cas, na feli o tangaki liboso. Na feli azana na mwa numéro 2 po ya tamso marka usu numéro 4. Yango bae. Yango na bi me ndenge nini otangaki moto azana na mwa likolo.
yo monique il faut tanga lisusu otanga lisusu oya na se soko lobaki nanga via ata ba popoli po na ko loba na bi oyoki epa yokomi ba fofo l'école Jean ba kole l'école nzela yango yango wana mais okoyoka ye soko tuni ye l'école Jean aoye biso alobi docteur Nico balobaki wana petit na pomi ata pembeni neti Papa Noël nedula autotika biso Papa Nono suka na guitariste accompagnateur suka moni c'est dit ce que pour ni ça la différence que sikeleki kala bon sika kaka ba o balingi yango lelo nde ba mona po bango ba yebi yango po ba yebi kala te ba sika mingi ba yebi kala te kala biso nde to yebi yango nde to ko yebisa bango ke te kala eleki sika na bino bo beto ya solo ata bato bazaki kala ba osala effort ba koma sika sika na bango eleki ya kala en tout cas ba oya kala ba osala effort ba koma sika na ebite effort na sika ba ozwa nini ndeti Olomide na sika ozozwa nini po soko yoki soki na bado tangelo kaka bandembo ya kofi ya kala na bandembo ya kofi ya sika okomona ke ya kala eleki oyo ya sika Léona ba mama si na kati na lobi ni mikoti bon basala nzembo eleki ngobila soki mpenza baleki kala en tout cas na kala nga nayebi ngobila kala nga nayebi diva na kala nayebi apostolo ya bolingo oyo lelo nayokaka susu te me nga kasi na oyebiso te bato bayebi miziki ya Congo lere baoyoka makambo oyo nazoloba babia kadima na raison azoloba makambo wana eza bongo donc lelo so olingi otanga nzembo ya vie oyo mpenza ke nangana na badute yango na bikala wana elekaka kaka mwa sika yango ya lelo sika ya lelo ezaka nde na mwa mvuya nango na mwa succès nango bon mais lelo bajeune banzembo oyo bajeune baosala lelo lelo ozotrouva yango eza moins ya lobi même na texte attends surtout kutu epai okei wana nde spécialité na ngai parce que lelo nazali présentateur télé émission na ngai ezali Disco Forum où j'analysais le fond et la forme de l'œuvre musicale musicien presque chanteur presque nyonso baleka na plateau na nga bayebi donc lelo okoyoka mpe yoka nene kasi tozonga kaka na banzembo mibale oyo nalobaki soki olamuki okokuta na ntongo na porte ya lopango ya baboti bayo motema na ngai na nkasa ya Kongo bololo nayaki obonzela yo elikya na ngai epai na yo monamo yobalanaka yo na nga samedi nyonso natika komilelaka ntango nayokaka nkombo na epai ya bato ok yoka profondeur ya texte abi soki olamuki okokuta na ntongo na porte ya lopango ya baboti na yo motema na nga na nkasa ya Kongo bololo oki forme image malelo bateste ezebe netini neti nalobi ndoyo oyoki yango elingi oloba motema mabe lokola ebale ata ezani amemi masuwa ebele makomema ta libanga ya moto wana ezobeta lisolo ya motema mabe lokola ebale wana eza maloba to eza nzembo te nzembo ni yembako yemba nanu kasi nalobi ka teste adongi tika kasi
na ye moko mokolo nzembo yo tangi wana amolo bana atangi kuna pona nini po ayoki texte na zolo bana oyo soki oyoki profondeur nango bakamata mputulu bawa basala nango ngomba oyebi putulu bawa ezani putulu ponani ni mikuwa soyo komi poussière mikuwa soyo komi poussière putulu ya bawa basala nango ngomba po matata. Est-ce que vous allez comprendre et pas Imoto Azali? C'est-à-dire où la personne veut mesurer la grandeur de la mort. Na ba mawa ya batunyo so bakufa. Mais quel que soit moulaï na hauteur nango, soko tchenga likolo nango. Bon on attend la camarade venir ndezoye. C'est-à-dire que la mort ne peut rien m'interdire. Est-ce que vous comprenez? Mais surtout que bon, tout le monde a fallu appeler ça histoire, il y a moto à salam pour la liboso. Non. Bon, quasi, moto à salam pour la liboso, tout le temps déjà la technologie. Ouais, mais la classe au temps pour tout là, mais au moins, les catholiques, ils sont Putulu. Donc, vous avez ils ont la forme païenne, ils ont la forme chrétienne, s'il faut le dire. Donc, mais pourquoi test on a eu sauvé Charlie a dit mais bimisa musique na biso na ghetto te po barambo nyo soyo bimisa musique na ghetto ezala ki ba créneau oyo ba manager na ba producteur ba kokaki ko conduire nde musique et zaki par rapport ya musique ba osala te po musique ba za osala wana zaki danger mais bima na ghetto te. Mais parce que réussira nango pété réussira nango parce que til elo so ina do tanga niko et un monument mobimba na makanisa de un monument ata botongi nanu ya côté. OK so ina tangi Grand Calais ata botongi nanu monument ya côté mais na makanisi ya bayebi aza monument. Est-ce qu'on comprend? Oh, bah, légende. Na lobi plus que légende quoi. Ba o na olo ba za ba plus que légende. Bolelo, ve Charlie. Surtout le bive Charlie va front na biso a kotanga na biso. Ba jeune légende lelo o yozo au compter tant que les jeunes no ba sali. Bon d'abord yango na lobaka légende za nani. Ça moto a bercé ba génération. Moto yo ata aza lisusu na bomo ite après plus de 50 ans ba otanga kaka kombo na ye nde légende siko yo meka otala siko na bato wana nyonso no moto nanga est-ce que Kofi aza légende en tout cas déjà soko yo tokende na contexte le baki a bercé ba génération ebele. Au moins déjà qu'à bercer ma génération belé. Mais na zonga sko na ndenge. De seconde na oa parce après ye bon tangé soumula une minutes. Mais pour ani Jean Koubala a détesté Kofi na légende. Non. Tango mususu ezana ba aspect mususu oyo ye Jean Koubala azali ko monela. Ki Kofi va qui légendaire ngo et pas yo ya zolo bata mususu na azate. Mais ngai nazana ba aspect mususu peut-être na omona. Voilà. Tant que nazana nous ignorant, il y a aspect oyo. Parce que JB pas la légende. Oui, hein, parce que baobé talisone moulay. Baobé talisone. Baobé talisone tant moulay. Bon oui, légende. Oui. Déjà vous avez un phénomène. Yo boy il y a un phénomène. Tinga na autre ma question. Phénomène. Fait rigoler la légende. Oui, parce que baotanga combo à faire le temps moulay. Ouais. Fallait à la légende. Oui. Lacoste n'est pas à la légende. En tout cas, il y a un doute. Parce que qu'est-ce qu'il y a déjà de légendaire dans Lacoste? Beau karma pas cassé. Non, légende. En fait, surtout, tu sais, quand on dit 4 ans, non, 4 te ba oyo tout ningo tangi ba kombo yango na ndimite. Na ndimi ba oyo baza
na boyi ba oyo nanu baza te mpo na nga. Voilà. Manda chante aza légende. Parce que atiki trace ya mode ya chant oyo balelo batenoriste nyonso bazali koona ngo bakopesaka yo référence na ye ti lelo déjà kutu ye nano aza nano na bomoi bato bapesaka déjà okotela baproduit na o kasi yoyoka kaka bapropos ya bachanteur oyo bayembaka bavoix ya likolo lere babandaka kotanga na bagénération okoyoka basouligne manda te mais akufi nanu kutu te te donc c'est que aya na ligne ya chant. Bon Jacques Goubal. Je ne pense pas encore. Choqué biso hein? Vraiment non choqué biso. Non, na choqué biso nani. La réponse non. Que azali légende na aspect ya célébrité, to azali légende na aspect ya connaissance. Ya ko bercer bato pendant temps moulayi ndenge olobi wana. Ah nango te. Azaka na 2 albums. Mais manda pas album ebele te. Te manda na album ebele yondo yebite. Album nga na produire ya manda yaki 9e. Nga na simbika 9e album. Kuto après 9e na moni azo sa msusu 10e. Donc avant nga yazaki na 8 albums en solo. Est-ce que vous comprenez? Aki déjà na 8 albums. Ve ba question Réli Ami Sibaï Lokante légende. Ouais. Légende. Déjà bato tamsu ba ebité. So bando tala déjà banda na Oazé quoi légende. Non. Nante. Nante ko. Nante. Non boya. Non bomba. C'est Léo légende. Non. Bill Clinton légende. Non. Toutou Kaloud légende. Non. Ah! Ve Dombolo ve. Ah! Ndombolo, oui, après Ndombolo. Voilà. Après Ndombolo. Ah, mais tout ça non mon après. Après. Mais ce qu'on yoki okoyoka bato bana 10, 20, 15. Juna Mombafu. Ah! Légende. Et Kokota. Légende. Ah! Légende, je dis absolument. Yo mundeng. Ngam na zolo ba izo. Emile alias. Po ya zape na école ya bato. Ah. Bongo Chakulenda. Non, azana légende te, mais azali na mulongo. Mais c'est que faire une fali ba sali génération makasi Parce que bango, so gati yango na zolo ba. Lelo Chakulenda na album bon. Bah deux. Fali. Mais j'y peux pas ça dire album. Fali. 7. 7. JB en a 2 albums. Ouais. Ozo compter à partir de l'album ni pour yo compter JB2. Tu y as fait des mots. Alors Monique yebi no JBT. Oh. Mais ça a des albums master. Donc c'est que yebi JBT. Album il y a groupe de Tchangopé. Moto. Moi ma musique c'est que yebi en bien. Oh. Je me rappelle bien. Mais on dirait album moko eto bi makalamini. Et ça y était ça ba musicien. Te avant il y a ba musicien. Hein? Oh. Pas de match, et ça album na été? Ouais. De combien de 3? Et ça y était. Et ça musicien. Mais on a informé tant sur Bosani oui. Mais en 3 JB déjà. Album signé JB puis on a fait de l'amour et théâtre. Ah mais ngana oyembelo déjà. Anti-terror c'est ça. Problème est mais ba Nzembo ezat. Oye kanga mulolo. Qui n'est bougé. Non, les Nzembo. Mais on parle de l'album. Kanga. Légende, ozo comme légendaire par rapport à l'album. On sa Nzembo moko e kanga. Moko kaka. Mais traversé pendant ça 30 ans, yango kam te beta. C'est légendaire. Mais c'est que ma Blaise Boula baba légende. Blaise Boula, l'air lobby JB. Wera. Kasi ozo mona te Blaise anasima.
O tata Mobutu. Mais tata aza déjà na voyage et bimi sous na ba version. C'est ma musique vous tala on nini kasi bino tala ni succès hein. Bon quand tu musique il y a succès. Mais musique ça n'a rien à voir. Les gens les appellent moto à la succès ça n'a rien. Est-ce que beta ki wapi na lobby te wana te. Bon, ça fait aussi partie. Masa. Au beta ki wapi. Na go beti sa yo concert awa na lupango. Au beti concert expression na yo besali awa. Eleki oyo ya mokolo betaki na Zénith. Soki to dzu yango to tche bato ba biso bi concert o betaki na lupango avec Charlie danger. Mais oro to beta Zénith. Donc o betaki wapi o sala nini te. Je cherche la différence il y a bon sala ndule. Ba sala ndule to yoka ndule. Lelo musique ba groupe nyoso ba comment obeta musique o biso to obenga langoureuse rumba langoureuse nde koma forme ya musique ba comment obeta rumba sakade ba beta ngo suste yo bi rumba sakade rumba sakade ezande te o mo mais sakade te master travail pesa un exemple nzembo moko ya orchestre moko ya rumba sakade Zaïgo comme Tatkana. Bango nyonso bakoma obina, bakoma oyemba, tata na mama bakangani ba obina, bande bandel tiso. Tata mama ne. Tata na mama bakangani. Kasi wana ba. Efil. Bakoma oyemba bongo. Danse na ba animation bazongisa yango comme ba générique. Non. Donc, baoyo bazoya lelo ba comprendre ba beta musique. Tozoyimba o kabani ya solo ako bosani le passé mololo igima gada ganga ganga bamba to binit. Mena to utina ko yemba wa to yembi to yena ko binat. Ndenge nini ba beta ka lisusu musique ya ba yembi yena ko binat. Banda batikala bakangisa bato banda bakangisa bato deva banda bakangisa bato tata baba tilelo yango na zolo bapona bato wango ba génération wana nyonso mais lelo ve Charlie ga dimanche la fona biso lelo soki lelo balobi oluka star ya rumba lelo pesa médaille star ya rumba star lingolo bani star lingolo bani. Toi célèbre. Donc vous avez une célébrité. Yo rapporte na la kista. Vela nanu, c'est une célébrité. So na linga topé sa précision te. Contexte ni tozo kende na ngona star ya rumba lelo fali. Na pesa médaille. Ya or fali. Pourquoi? Ya or, kasi start. Ya rumba. Na rumba ya kasi ngana lobi. Na lobi boye. Bon, rumba ya nini? Rumba ya nini? Po balo bafali ya rumbiste te. Ba tretake bongo rumba eza nini kasi? Par rapport ya faire nda star ya rumba ayebi oyemba rumba pire. Fali da muta style ya rumba pire. So tu as vu que tu as rumba pire comme c'est compliqué en cas c'est. Tu dois avoir rumbiste. Tout ce qu'on a. Tu dois avoir rumbiste. Tout ce qu'on a. Qui fallait avoir rumbiste te. Doni yo pesa. Rumbiste. Babina liputati. Pour rumbiste au dembave. Non ça so. Au dembave. Bonjour maman. Et puis sur yoki na guitare faut les coller. Kasi ya on a dit ba wana de ba na moi mulongo ango bana rumba ngo. Ouais, bana rumba wana bana mulongo ya ba ya makila ya rumba wana bazoko beta ngo nanu quoi.
Olivier Chimanga babeta mo pe. Oui, mais na forme na moi forme ebele eza métissé hein. Yango moni na sepela ki na Olivier Chimanga l'air azongi akenda osala nini moko ya ba guitariste nyonso ba vandi wana bazobeta comment ils avaient appelé leur concept. Oui. Donc il faut bazongi sa forme wana ya musique. Musique au guitare s'exprime encore. Aujourd'hui, la guitare ne s'exprime pratiquement pas hein, au cours d'une chanson. Clavier joue ici Kamingi. Non, clavier kutus et kotaka na musique l'air est remplacé pour recouvrir ma douceur à saxo. Parce que section cuivre, bah tellement moins rare, bah saxophoniste, bah trompettiste, bah moins rare. Bah rapidement moins ming la musique nin. Synthétiseur, c'était juste c'est synthétiseur. Azali ko synthétiser ba son. Azana a repé ce son ya instrument lingi mais aza yango te nde synthétiseur. Nde ko ya ko kotsa ye wana. Akota aza instrument par entière te. Donc ba oyo bazali ba ko beta lelo ko zongi sa pesa na rumba ya linda ndako. Fali. Pour le moment, médaille Fali. Même Fali. Question moyelinga. Entre Kofi Olomide, na Fali papa na star. Non. On a obéta ma solo. C'est mais Kofi a start. Yo yebite. Kutu yo yeba ginde Kofi avoye ba Fali. Ah oui. Ah donc a start. Té. Mais ça question tu bon réponse té. Il faut faire ça plus star que Fali. Non, plus star, t'es à star avant que Fali. Hein? Kofi Olomide à star avant Fali. Oyebaki. Bon, tenez. Pour des discussions non bon en tout cas pas discussion ba to bazanga mutuna makolo eza mutuna makolo te mutuna ngai ezanga mutuna makolo le 22 zaki aventure oyo to mona ki na benga ngo concert à monene oyo salamaki na niveau ya Accor Arena bo ba sangisa ba artiste belé parce que ba copenture na biso longo à propos ya mambozo de na est je crois bon nyonso yo batu basomba itike ya jour wana yango zo ya directement na est je crois et sangisa ki Afrique mobimba pona komeka ko comprendre que musique na bia nini Congo na biso vraiment eza na passe je crois bande ko na biso pe bela ba africain basonga ki biso jour wana azaki sur scène na biso et longo po to la sa passion yo et zo leka énormément na mboka na biso Congo ve Charles Kadimata qui est patriote na mboka na biso mona ki geste wana ndeni oui ba o nyonso basanganaki déjà ngai ko lakisa nanu ke Afrique mobimba eza uni pona ko déplorer situation oyo ezali koleka na RDC domoni ba Sidiki Diabaté malien déjà aza elingi koloba ke Mali aza d'accord te na makambo ezoleka na RDC donc en dehors na ye bandeko nyonso bayaki ba ivoirien ba nigérien banani nyonso bayaki c'était pour dire non à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je dis merci moi en tant que Congolais au nom de tous les Congolais. Je remercie tous les organisateurs de cet événement, ceux qui ont pensé que de cette manière, ils peuvent soutenir la République démocratique du Congo dans sa douleur. Merci beaucoup. Ouais. Mais on dirait il y a des réclamations qui se fait à propos de Mambouana. Réclamation. Oui, il y en a. Parce qu'il y en a des artistes belés, surtout des artistes congolais,
Oh, bah, ben, pire, bah, Congolais. Ezalaki pour na kaka ba Congolais d'abord. Oui, déjà, mais. Ezalaki. Beat, ezalaki. Pour na Congo. Na beat, pour na Congo. Le message est ça, mais bah, message est ça, la matinée. Déjà, message, nyonso ezalaki na raison, il y a événement. Oui, mais il fallait communiquer aussi pour ça. On a vu, il fallait chanter des médés, chanter des trucs comme ça. Mais voilà, il battait le roman Est. Il a fait le stop à la guerre. Il y a ça là. Est-ce qu'il y a un message où il tout le monde a dit qu'il y a battu malien, ou à sénégalais, malien, ou à sali message même. Mais fallait à sali message nani. Pour abeti debout congolais. Oui, il y a un message. Ah bon. Yo siko yo monique abetika debout congolais. Mutu muso akora ya pa le bika ba imba debout congolais na monoko mais ba beti déjà hymne ya mboka. Donc ce que nous sommes en train de faire ici, nous le faisons pour le Congo. Est-ce que tous ceux qui doivent venir après doivent encore parler pour que vous entendiez que ce qu'ils font, c'est pour le Congo? Ah, je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas. Pourquoi lui, tu ne penses pas? C'est justement parce que un spectacle se conçoit. Chacun devait venir et donner ce qu'il a à donner. Mais le but, c'est quoi? C'est la solidarité à l'Est. Nous allons récolter le fonds de ceux qui viendront voir notre musique pour soutenir ceux qui sont à l'Est. Voilà. Si les autres n'ont peut-être apporté que le message, c'est diabaté dans l'hymne national. Redi a mis ça à non? Mais votre été, c'est pour moi. Basali message, c'était comment ça se passe quand tu diabaté ou hasard congolais. Hein? Est-ce qu'il y a un message pour l'hymne national et bêtement na stade dawa? Il y a un message. Na stade, na martyr. Chaque match, il y a un message. Mais Charlie, on va soutenir la place à l'hymne national. Na lobby boye. Et voilà, il y a m'aider, il y a descend. C'est dit qu'il y a un l'air assisté l'hymne national à qui? Donc, il y a un hymne national pour s'identifier, pour se faire identifier aux Congolais. Est-ce qu'il fallait avoir déjà Congolais? Il faut aller sur le Congo bon du manga. Si dit qu'il y a un malien à Monique, n'a pas debout Congolais, bah Congolais bah na salo et belé, bah au moins nazali ko compatir na bango naza de cœur na bango. Il fallait aller par le babo beta pam 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 pam. C'était monsieur appelle sa message. Le message était déjà même na ba affiche. Même ba tunyo so ba ki na concert ba lobby ba yé. Pour soutenir le Congo. Même ceux qui ont acheté le billet. Est-ce qu'il faut encore le dire? Même le gouvernement français a yébiqué, il y a eu un événement qui s'est organisé à tel endroit pour le soutien de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il fallait encore qu'il y ait Mbayango? Mais il va reprocher à Bissot soutien. Non, non. Il y a votre ça. Est-ce que sinon, les choix étaient clip na ye les gars na RTNC ou na Talakango. Là c'est de la Coronta. Au moins qu'il y a un concert de solidarité. Non. Est-ce que les choix étaient clairs? Bah tu va traiter que le plus ambassadeur. Les organisateurs les ananunani. C'est l'organisateur qui fait le choix des artistes qu'il peut mettre dans l'événement. C'est ça qui crée les problèmes. À côté de ça, parce qu'il fallait qu'il y ait un des organisateurs qui a choisi les artistes pour jouer, a dû faire rigoler. Maintenant, c'est quoi? L'organisateur a la peine à faire. Faire pas à Congolais, non? On a fallu. Donc, ça, la place, événement, en France.
Ah, Charlie Kadima. Mais nani ni bozo tika kasi ça le makana congolais mupandi moko. Oh bino bozo a raison ya kolobaki. Charlie Kadima. Babengi bino te. Pour nani il faut pouvoir faire la 12 place fallait azali. Non non. Il défend aussi. Il défend aussi. S'il te plaît. Est aussi tout le monde a la francophonie qui a chanté. Yoka. Que les artistes et musiciens qui n'ont pas été intéressés pour le concert et la solidarité au lieu de polémiquer, c'est la même salle qui peut être disponibilisée à n'importe quel moment. Liguez-vous aussi donner un autre concert. Mais Charlie. Oui. Là, c'était un miroir hein, pour Namboka Nabiso. Mais miroir, ango, izaka moko na salon de coiffure ango. Mais Charlie. Ndeko. Pour la nini. Toti kaka. S'il te plaît, s'il te plaît. Arrêtez de fois. Il y a même pas blague les repas il m'a sérieux ezali ndeko. Blague nini. Blague nini. Pourquoi tu parles de blague? Est-ce que concert et solidarité pour na Congo il faut za la moko? Non, oh non, ils a posé question nanu liboso. Est-ce qu'il faut za la moko? Non. Non. Oh il est qui? Et si ba musicien nyonso ya Congo va défiler? Non. O mona kijibe? Non. Mona kijibe te. Wera. Te. Te. Blaise Boula. Te. Monte. Ndeni wa lobeli bango te. Bon pour nini il fallait basala te. Na tuni. Pour na nini kasi bolobeli na bango te bolobeli ka faire. Parce que faire il fait partie na bato ayemba banzembo. Donc si koyo faire asa la paix lobbying na ye. Ya compliqué. Mais Charlie Kadima. Ezali ça fait deux fois match ya nini beta makia. Bolobaki makambo. Match beta makia. Même faire azaki même pas. Mais bah ça des awanat. Faire alors tu ba varese ba boutique. Na mona kama ko ba beti na terrain au cal. Et ako ça peut ba master ya modèle nsusu. Ba relation oyo yaki awo eza ba relation afali. Ah, mais Charlie Kadima. Na zolo ba anglais. Eza ba relation na lobi boye. Oyo yaki awa. Soka bolobi eza ba relation afali. Ezo eza afali. Siko ye faire ana relation afali te. Anango. Azanango. Anango. Bon, ako yemba mama Denise ya pamba kako. Ya Fani Tshisekedi Mangaya. Bako yemba mikonyos. Ta pamba. Donc azana relation. Donc il peut aussi faire son événement. Et ça interdit. Ba musicien oyo faire yebani na bango. Mususu kutu fali ayebani na bango te. Dakati. Bon, okanisa kendeza kawana toyebani biso nyonso. Ba mususu na yebika ke a Benji Benzema moko pa yembaka. Mais tutikana ko kutana te, tutikana ko bengana te, tutikana ko solola te. Mais tant mususu Benji Benzema wana ayebani na Richard moko bo aventurer skiver moko bo para ba yebani na ba. Mais siko soki Richard pa ko organiser événement na yi. Mais abengisi Benji Benzema ngai le na organiser ya ngai na bengisi nani comment na bengisa nani ata Mike Lokamba par exemple na bengisi Mike Lokamba ou bien Keriti Chimpi ba ye côté na ngati donc yo faut bengisa ba Richard bengisi ba nani pe ba ye ngamu na yo mais bo sali événement wana lingo lo baki ba congolais nyonso penza ba déterminer vraiment tout le monde m'a mis bazaki na faire à organiser pe ya na nini oyo l'herbe le baki makamba double martyra au moins qui festival la pe yaki c'est ça c'est ce qu'on veut tout le monde ne faut pas l'andra si ma fallite fallait loin lo ba mambo za privé à lobby boyer des pays monsieur Mboka ce pays là n'appartient pas à Fali. Donc s'il fallait ce qui bon lobby que Fali muto organiser qui oye ou koleka s'il fallait a pu organiser puisque le pays appartient aussi à Ferre que Ferre organise aussi oui on est méchant pour ni makambo esala magata musu ya za mopanzi pour na nini makambo Ferre azalaka te bon oyo esala makana mopanzi ya Ferre o mona kana Fali na festival la Fali abetaki
petit Fali babengaki donc alors botika makambo wana obi ayo komene nani oyo mususu nani René Soso Pembe babengaki pon pour ata Fali donc batu wana etambolaka ndenge wana asala pe ya ye na batu na ye basala eza na France soki asengi date ya booking bakoboya te azwi mpe mikanda ya organisation alobi ngai mpe na ye lisusu oyo ya liboso babengi solidarité Congo ye alobi soki Congo mobimba na Goma Charlie oyi bagola ntango yo oyebisaka bamona monde vraiment pena oza pena koko yo donc bazokoka nde kasi kosala bamakambo tozoyebisa bango te alors bakondanaka oyo mosusu te mais ntango chaque jour balobaki nangi na explike eloko moko ke bakitisa bakombatake trop nangi naloba na bano eloko moko l'air Kofi abeti Olympia babie Kofi abeti Olympia Kofi aleki Papa Wemba akeso abeti Zenith babie danger abeti Papa Wemba abeti Olympia te abeti Zenith te siko so olobi oleki ngai ngape fona lakisaka oleki nonga te ngape na kosala oyo kosala siko soki yo babie aleki yo ke obandolela ndenge ngango akolela te affaire nalela mo mabe te ozolela nini ozolela nini nani mpe kuta ozolela olela bacontribution te eza contre te artiste le plus le plus combattu non bakombata affaire mabe te eloko nalingi nayebisa bino c'est-à-dire vous devez être en mesure de digérer ce que font les autres. Ça veut dire c'est-à-dire moto asali eloko na ye bondimi botali eleki et puis botali bokontinue nzela na bino kolie botiaka miso mingi wana po ezoko nde ezokangama mino na mongongo nde ezokokita bien te mais alors ça sert à rien. Ça ne sert à rien. L'air balobi, comment on dit, Adidas Arena. Bagenda obeta kunete. Babeta. Yo organise soki faire alobi lelo ngai pe faire gola pour le Congo na Adidas Arena. Inos biyaka. Nani musubo ba fale za contre quand fale. Tangams. Ba eza baka. Yo na lo pesa baka wa te yango na kuni. Tangams. Inos bi tanga mzuzu tsina tanga kiwana sele bauta kutu maison mère sele na fere sele yo yaka tanga conseil ya pas judu tanga mususu c'est belé baza na fere donc omoni ke bako sa deuxième spectacle non na nombre ebelé na bangwana il y a national comme il y a international. Et pourquoi il y a fallu des fois tout ça c'est manqué à faire quoi. Sincèrement, c'est manqué à faire. Est-ce que normalement il pouvait se plaindre par rapport à ça? Je pense pas. Mais il y a un patriote. J'aime. Merde. Mais fais Charlie. Mais madame Nazolo bondire yo zo yo kanga bien te. Ngana oyoka yo. Te zo yo kanga te. Te ngana oyoka. So zo yo kanga c'est que yo déjà comprendre nanu. Pourquoi yo zo comprendre nanu te? Te ngana comprendre na posa nde bato ba otala biso. Bato wana c'est que bango pe basi ba comprendre. Que faire ce qui a monique kuna aza lésé. Asala ya ye bo bango so ba bango ba comprendre bon point ba lo ba ke esimbité loko ngo katam so ba yoka kina makambo ngala lo biso esimbité tango mususu eza ya coterie ona nini bon boninga ka ko dimine ferré esimbité eza ya coterie tondimi eza ya coterie tondimi esimbité mais Congo eza ka ya biso moko te. Faire aux Congolais toté Congolais. Aux appels à Congolais oyo so ba yaki kuna te na ngambo esimba kite wana te
bazali oyebani mpe na basidikidi ya bate mosusu te oyo balibanda ata na Sénégal bazali bongo Adidas Arena ebungi te est-ce que boko kosala ya bino te Vichali c'est méchant oui parce que c'est méchant beaucoup ça ya bino te parce que bozali ko se plaindre na organisation ya baninga chose que vous ne pouvez même pas. N'est pas ils ont inquiété. Na organiser fête na ngai libala. Moi c'est na ngai. Na lobi nazo lela nini mari soki nini date et anniversaire to bala na moi c'est na ngai. J'invite les gens que je pense être à mesure de venir m'honorer. Allez yo bando le lobi ndenge nini. Alors fête libala moi c'est na ngai aide. Mais yo pour balade. Bon anniversaire ya libala non na moi c'est no kokate. Ce qui est coquille, il faut organiser tes bonnes pour bien ça. Si on a il faut n'abandonner la bonne. En fait, nettoyer pour comprendre que c'est. Congo de moi c'est n'abîme son sort. Donc fallait ce qui au lobby que fallait nous organiser. À béni c'est ba oyaye. Faire repère à Congolais. Azali pe na ba Congolais mususu oyo ba yaki ngambo ya falite. Il faut bango pe basala ya bango événement ya ndenge wana. Pour nous relaxer, bazali ko soutenir Congo. Voilà. C'est ce que nous voulons. Mais c'est le hasard qui peut inviter Wana. J'espère que mon ami. On a lobby boyé. Mais il se plaint aujourd'hui qu'à cause de Fali, bah bêtier 12 ou à Mati pour l'a invité à cause de Fali. Bon, ce gars-là qui est invité. C'est gars qui caché. Et bien je caché, t'as invité. Non. Alors, ceux qui entre prestants, sinon se faisait en moyen. Ce que vous moyen était au bétail. Rabi va diminuer. Non. C'est plein. Bon, problème est athée. Donc, et aux hommes, c'est dans le même contexte. Ça va nous ramener dans le même contexte. Que ceux qui ont monnaie à laisser Koto, à Kende Koto, bah organiser pays locaux, bah on se va congolais. Vu Charlie Gadima, tout ça déjà en 2025. Oyo après tourner à Fali à Europe, où il y a nini, où il y a en 2023, où déjà Fali annoncer qu'ils sont en 2025, tous dans le stade de France. Alors, là c'est sa question. Stade de France, l'autre toujours qui est déjà dans la 4e mois. Ouais, comment on a dit? C'est dans la 5e mois. Est-ce qu'il fallait pour pas Stade de France au date Ezali. Ezali. Na moi nini. Bon, kasi zela l'air va annoncer au mois au yeba. Moi je que au zela. Au moins concert au tobeta au toloba solidarité. Et ton nagi? Oui, plein soldat. Ah, soldat hein. Na combien de temps? La communication. Ah, même pas un mois. Donc, il y a qui va ça la makambo bazolo banoana tam pour 2-3 mois. Stade de France. Stade de France 80 000 places. Kasi yango n'est pas ici ko yo kasi alingala ki sa grandeur na etite. Alingala ki sa kama kasi. Je suis sûr que dans 2025 on gagne na yebi ki eza. Stade de France ngai. Moi, je sais que eza. Charlie, t'as la caméra pardon. Bon, caméra na tuna ve caméra. Andeko. Il y a balandaka chaîne Afrique Elengi. Stade de France, il a fallu pour pas Eza. Ah! Vous estimez ça moi? Moi, Eza. Ah! Avant décembre, Eza. Ah! Tu belé, bagola, ça, live, hein? Balobi fala, on est sur ça qui s'akata. Warrior. Toujours d'attaque. Ah! Et soyez prêts aux aguets. Avant décembre. Stade de France, Eza. Ah! Mais Charlie. Il fallait pour non ça qui s'accate, pour la stade de France. Non. Le moniteur, on a vu sur la makambo. Naku. Makambo, il y a Jeep. Les lots fallait. Mais oui, bon. Depuis Fali aye. Au sol qui a le bel makambo Jeep. Mais tu sais, est-ce qu'il y a le bel yango?
est-ce que vous avez ta fallu à la Lille pour la moto quand on photo tu as télé liboso à une photo bah pas mon mais c'est on a des photos depuis kuna eza mutuka na ye eza ndako na ye problème eza nini problème eza que babi makambo surtout qu'il on a arrêté surtout qu'il n'a arrêté ezaki makambo bon en tout cas basala kango kala ba immobilier ba zaina ba ndako à danger là surtout en tout cas très bien très bien très bien très bien ndeni ndenge bafere balaki nango déjà depuis kala ndenge fali surtout que liango lelo batika ye na temps na ye oyo surtout ki oyo asala pe nanu asala pe nanu oyo déjà bafere basalaka wana lelo mabe po ye pas zui lelo te azwaka te azui babi faut bondima pe ki bolandi cette fois-ci bolandi peut faire bon en tout cas tondimi tolandi fere mais ba vidéo ndé ko lakisa bino so tolandi fere tout de suite tondimi déjà kasi po bino bolobi tondima tolandi fere nani na bandako to na nombre bandako to na qualité ya ndako siko ndé mutuna aka pas été mutuna na nombre bandako to na nombre nango to na qualité nango donc moi que bon comme à un niveau où on peut savoir réponse t on doit fallu wana pe on doit fallu wana pende yo bi mama si ça makamozolo ba wana ndako ngonde ndeza nini eza ndenge nini ya ndenge nini ya ne villa mingi de ce bana ba villa te bande na bandako ma fille pas ba villa bon kasi yo lobi eza villa mingi donc bango bande na villa mingi te kasi baka na villa yo va na mise mingi bana villa mingi te ndako baka na villa ndako ba mise bazana nango depuis kala pour monsieur balo en tout cas qualité ba mi faut ikamunyo so fala ça balo baga eza mais balo bi mutuka eza baba eza yete azo ya crédit et ya gisasa et un avion mais na bien crédit elingolo bani nyongo mukolo basalaka Lamborghini wana basalaka moko wana muso ezate esalio bango pe bazo nyongo ba voyo de sa bango na ebite ndé problème bango pe bazo nyongo so bazui bango pe ba ye nango bah ils ont sécaté bah bon il y a avion bah ça il y a likolo ke wana eza il y a likolo ke wana fezala ke Lamborghini wana ezali wana ya nini Lamborghini wana 2024 donc c'est 2025 eza usine eza na Italie donc ya nango lisolo mutu to akosala mais ndenge nini soki ya sali bandi ko so bino ezoko kitana mungongo te c'est ça le mal omoni bozo beta lisolo ya ndako afali c'est-à-dire Fali a construit sa maison en prévoyant tout ce qui peut y avoir namoni ana ba salle à cinéma yana ba salle de jeu et yana ba compartiment tali bele oyo ta mususu yo po tala film il faut ka ocha TV moni et comme un problème moi ça soirée cinéma exacté ça yana ba bar na kati c'est-à-dire à prévoir tout donc kutunga na ko boule fallait na scène ngo na sous-sol pe na sali pe na manga na cave pe na donc boîte de nuit mystique donc boule za yaye ba moyen za yaye parler yaye exactement makambo ça otongi ndako lelo na 2025 après yo obuki koto na 2026 otongi msiango boiti après yo susu obuki koto na 2027 allez timuli yango bo mudindo olongo lisusu no na 2028 obulu timo musu bato ba okoye
Na 2025. Na 2026 ote bukana parti. Ah, bendang mulai bo babeni. Na 2027 do biso te bukana no koto isi. Tombola ngoma likolo. Na 2028 te bukana suso. Tinga ngoma libulu. On n'est pas tous beaucoup de gens qui ont tous comprendre de comme ni mais trop vous autres tongani. Ce qu'il fallait à tongi aye et comme on a aye sima à terre. Mais problème est ça aye sima. Il y a est-ce qu'il fallait que ndako nango ya 1990. Nanu kuto alobi rien. Ka bino mutu bozolo babanda bobandaki. Mais ba traiter artiste batala. Oh là là. Fallait ligner qu'on se faire voir. C'est vrai. Soki olobi artiste ya matala na fallait lingo se faire voir. Michael Jackson azaki na soki Disneyland. Atongi yango parc d'attraction mobimba ya ba manège ya modèle na modèle po na bana bazo filmer na kati ayi matala na pe ezali pe matala na ah ok do fallait landi Michael Jackson ok wana te comprendre moi ezali la matala na fallait landi Michael Jackson. Doane mutaliboso te na musique. Mais Vielelo fali. Comment comprendre? Tu na comprendre. Question na TV balobaka. Lilo est-ce que marambo non so fali à salara. Les apoiso kota to mais so ezali ko kota te. A sala on nini? Ara charpentier? Musicien. C'est les autres dans la musique. C'est les autres côtés à la sande. Azo sala, on peut les autres côtés. Lelo, so vieux Charlie qui a demandé lelo tala, olo ba patron ya musique il est. Te na ebi ba compte na bangote, na ebi ba na. Ma oyo mona visuel. Non, visuel ba bon lelo. Mon mona na ate. Bon lelo o mon mona lelo. Akota la émission na yebisio. Mona kin. Bon ki mi question. Parce que na ina la choqué. Na kin nga na ebi batu musu ba na l'art ya niveau. Mais tambla na lipapa. Tenga no ba. Azana lipapa. C'est-à-dire ana l'art yependa ya bake. So na bando boulé na estimé là ba vie à cause d'attendre 700-600 millions de dollars en compte. Mais tu payes minaye ana lipapa. La t-shirt. Yango wana na forme wana. Lelo to biso to yo so patron musique à Congo ezaka Kofiolo Mide. Kasi yango wana c'est le problème. Pour le Obama déjà mo pas mon compte. Ici. Toti kango eza ndengo wana. Ba muto na muto a débrouiller matembele ya bana. Mais au moins quand même Kofiolo Mide a présenté pe sonda kuna mon frère. On a ma vidéo quand même. Siko wana bobi matalana te po. Wana. Pardon? Wana bolobi matalana te po na nini. Faut habiller ya da patron. Bon. Biso ba pauvre. To poussa ni mo amoke sima ya ba patron. To go like ça peut être moi ndambu te. Pardon? Biso ba pauvre. To zui muke to poussa ni na mulongo na sima ya ba patron. To tongi pe moi kikuku. To go like ça ndambu te. Pardon? Ndi balinga fala like ça. Balinga katende ya like ça. So ya like si balobi. Volontaire ba okasinde to bando c'est la prochainement. Mais tout ro yo ba dimisa biso to like ça ki. Ngaso na moni yo na mona quartier la tête parce que tu as beaucoup fait là-bas. Oui, je travaille. L'espérance est belé au leki na vis-à-vis wana parler le quartier là-dedans. Wana parler. Parce que bi que Kofiolo Mide se produit dans l'hippodrome bientôt. L'hippodrome de Vincennes, oui, na moni déjà date bimaki. Ouais. C'est bon. Lelo il y a bi concert il y a Vina et Mobimba.
nayebi te pourquoi alobi bongo concert à vie na mobimba et puis surtout ça aussi oyo a cinq même appel na Félix Tyson étant qu'invité na je ne sais pas genre on est Félix Tyson qui travaille à ngai na Félix Tyson te non na non mais abenga pe Fali abenga ça peut Fali invité te Kofi mabe abenga Fali te faire des invités Fali ya place wana ah bon oui a Monica Félix Tyson abenga si da faire on a lobby oh bon faire eza Fali abenga ça mo pe podium moko veyo yebi mamona ebité abenga place abenga ça va podium moko ndeni pour faire oyemba concert mobimba alors donc moko o mata yembi nzembo na yeti ya kiti après muso amati yembi pe ya yeti ya kiti yo conseiller Feramba Benga Fali est-ce que eza mabe soki ya lobi que eza concert ya vie na ye mobimba na vie na ye mobimba oyo ye azo célébrer na hippodrome de Vincennes wana azomona une minute ya passage ya Fali na vie na ye wana de bo Fali ton abeta nini abenga ki ye non Fali na vie na ye azo beta ba carrière na ye solo na album moko en solo ko bandaka na droit chemin Kofi ayemba te banzembo nyonso babandi ko beta banda droit chemin tiao siko Kofi alinga ya oyemba ni oya kalba yemba donc wana ngeza l'événement mususu na forme mususu wana faisait l'événement mususu ya modèle mususu conçu autrement pour que il y a Fali aya Kofi aya mugolota muso oloba lobi Fali alobi nazo beta banzembo na ngai nyonso na betaka na quartier la te na Benga Kofi en tout cas soki ya Benga Kofi to tourner oh bongo yo banzembo yemba na quartier la te mongongo moto ezalaki bongo azate nini metisi ko azo beta nanu wana ta azo beta ba oyo ya ye ya carrière solo siko to sande c'est-à-dire ve Charlie a conseillé Kofi a bengi ça peut Fali soki ezali concert ya vie na ye mobimba oui c'est qui a dit alobi concert ya vie mobimba concert à vie na ye na une minute ya Fali na vie na yo ezala une minute ezali vers kokotanga surumba Fali te na ndingo senga ye muta yebi po ani azo kokotanga te même mokili mobimba bato bayebi ke ye muta lobaki di cap la merveille yete yes kasi ti lelo nga na benga ke la merveille di cap la merveille muta baptiza ye bongo di caprio ye siko to effacer étape wana ya vie c'est que to effacer to banda wapi kasi poto suka wapi ko effacer wana na limite donc le ko effacer te so que za ya vie mobimba isolongo za nengo total la intervention Kofi Olomide à propos ya question batuna qui à propos ya Papa Wemba nini arriva qui bango bale basala wake up to mona s'exprimer qui ko lobake bato belem bayaka ko diviser entre yena Papa Wemba sur maloba tant basali wake up ye a beaucoup bayoka na vie que mbongo nyonso ya banzembo na ya mabanga to sangisa poto kabwana suka mais Papa Wemba imbela mingi basi na aimbela mingi ba chéri na ya bwaka batu ya ofele ye batu ba pesela aimbela bango na mabanga mais na suka Papa Wemba lingi kabola mbongo na ye ye aimbela basi na yango de sala yango ya kimagine na mbongo wana miza ye ka to tuna ndete na dito sisanana eza ye mone ya ye te ezaki album te alobi ezaki album bayoka ni bosangisa ya na oya basangisa bakabola ya yembeli ka basi na lobi boye a l'air ye sel bon yango ya kimine na wana bon moni makambo nyonso yo ve lunga ko kima de loba akena loba akena wae soko okei ozokende na eloko bapesi yo ma kende nango wana okei te bo yo okei nga na yebi te okei te okimi
wana okimi wana okimi akimanga nango mais kasi soki na forme oyo ozobetela ngai awa kasi soki forme yango yango oyo seke elingi kolobaki lere aye lokola ye ayembelaki na ye basi na ye na banei na ye sikoyo oyo yanga mosu yango ngai na kimi nanga nde finition ya bulu wana bulu omoni bulu obetelenga bon de toutes les façons masolo oyo nyonso oyo il fallait vivre beaucoup là ça en vie bon abetela biso yango mais leur vie alaki alobi ne lo te pourtant so batune question osiko tokotuna nani neti sikoyo bo totuna nani neti sikoyo asai batemo bato bakufa sele moto oyo akoloba makambo eza wemba aza le moto akotuna aza te. Mais pourquoi depuis Kalana les artistes belé balinga Koffi Olomide te? Ndeko artiste na artiste azala problème où il y a vivant na Koffi o sala ke tam so alingete. Mais ngai na vivant na nga na problème peut tout ça na vie na petit na. Obi depuis Kala depuis na mort à papa Wemba yim tazwa idée ba kende Côte d'Ivoire tant ministre bengi bango après ba te belé d'ailleurs ko benga y pas mutu mo abise ke non Koffi bato balingaka yo kokende buli ya kokende Côte d'Ivoire bon ebembe ya papa emelingaki zonga ndenge nini soki neti mutu moko akenda Côte d'Ivoire te yim dapesa idée wana te bon ebembe elingai tikala kuna soki apeki idée te engire ya kaka ndenge nini soki bato balingai bakende bon bato yango balingi bakende na bule na ye te yim dapesa idée non ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir yango na bi makambo nyonso yana ntina olandela ngo te et puis eza ntina kobeta yango lero te papa se akenda lelo akokisa 9 ans na mabele lelo le quantième le 27 le 24 lelo kasi date yango le 24 le 24 oui le 24 avril le jour yango jour papa mbakufaki donc tout ce qui a vie molimo pe manakimia bon awa kutu na oloba na ebike na centre culturel congolais du 24 au 27 manifestation zawana ba artiste ba défiler ndenge na ndenge tout ça na ebike ba ilo quand fois za la wana na ebite le 24 le 25 le 26 to yem to clôturer le 27 na ebite ba ilo tenir nga informé ana mikiliti. Ouais, mais il fallait comme déjà, à cause d'ailleurs Lelo, na ba 2 heures, à cause déjà ça. Donc, botika, molimo papa mbepe manakimia. Makambo nyonso yo, yeramba lobi. Muto akokai koloba soka lobi ya solo to lobi ya lukuta. Asuste. Obiso beto yebite nini basola ki po ba ke kutana studio ana baba ndo yemba ne baba na oyemba wana ndo basola ka bango de peut-être troisième personne les producteurs sono disque quoi abi mundu mutazo caché na donc en tout cas caché baloba makambaloba ki mara caché te baloba ali imbonga caché te baloba nini te baloba makamususu o yi abete libino di solo wana voilà Charlie Kadima lelo moto ekopela na makambo sokoda lelo ministre azui likanisi ya kosala société mosusu likanisi mabe c'est ça question na likanisi mabe mabe nde ministre aza question asunga bino po lelo sokode koma oyo te tolingi yo te tozokende wapi oyo Blaise Bula oyo papa Nyoka Longo oyo ndini ministre a eu idée bon en fait to boma sokoda to boma sokoda to ça la société mosusu le ministre qui tue so ba ministre ya boye ba comme kozwa ba décision ya ko boma société ya bato oso sunga bino te sunga bino des amis ko sonne za trop o ba yaki mbonga bato ko swana wana modèle forme ya ko silisa yango ezateka ko boma société. Mais babengi bino bazoboma société plusieurs fois bavanda basolola bakosolola nini na ndenge za wana
na ba ministre wana ba yebi ke Sokoda nyoka longo mto ya légal pona nini ya légal po Blaise Boula azaki vice-président ya conseil d'administration ya Sokoda nyoka longo wana avant que nyoka longo aya pona nini eza légal po Adios Alemba wa aza lelo na Soneka aperceva mbongo na Sokoda ya nyoka longo wana tokenda pe na ye ti liboso ya chef de l'État en tant que ba membre ya Sokoda wana oya nyoka longo chef de l'État pa yamba biso donc na chef de l'État ayebi ke bato nyonso ba na kati ya kopo oyo ya nyoka longo vrai ou faux vrai est-ce que moyen ko faire taire bato wana nyonso ezate forme ya malamu l'État amoni gouvernement amoni eza ko boma société yango yo telemeli yango obi yango mingi yango te na telemeli yango parce que ezali likanisi ya mabe ndenge nini bakopesa idée ndenge wana na gouvernement d'abord Sokoda eza société privée ezali privé eza ya l'État mais ezali lié na gouvernement mboka c'est-à-dire gouvernement ezali na droit de regard est-ce que vous comprenez? Donc une société privée qui ne t'appartient pas yo lingo bomango bomaonde au moins que l'air au bomango au ba attaque à ba procédure judiciaire Rolando lobby parce que ceux qui ont lobby détruit Sokoda tous ceux qui sont associés parce que Sokoda est tongami na capital ya ba associé ngai pe na tiaka mbongo na ngapo tonga Sokoda Blaise Boula pa tiaka mbongo na ye en tant qu'associé nyoka longo pa tiaka mbongo ne l'air to sangisi mbongo wana nyonso nde tongi capital ya Sokoda gouvernement songa binote ezali assistance ya gouvernement mais est-ce que pour assistance na yo nde ko sala ke yo boma société o eza constitué na ba capitaux ya bato eza erreur tant mususu ministre ebité tant mususu ba conseiller yende mabe na ba conseiller na ye ezali faute na ko benga ngona nu faute te parce que nanu bosali yango te yango tisika na ko benga ngo erreur ya likanisi erreur ya mabe penza omoni mais pourquoi boninga ko sangana te non il on est ça la modèle ba musicien ba vivaka wana eza modèle ba vivaka ya ba guerre ya ba guerre mais quant à ce qui est de la société il y a des de droits d'auteur ba yebi nani ya ko faire taire nani ya ko tika continuer musala mais pourquoi faut bako sangisa binote ensemble mais dans la gisi yo ke batu nyonso wana yo zo kanisa ke tozaka ko kabwana na la gisi yo bango nyonso na kati ya kopo nyoka longo omoni bango te na lebino Adios Alemba zwa atushaka ba droit na ye Blaise Boula asi atusha ba droit na ye atusha ko na Sokoda ya nyoka longo azaki pe kutu vice-président du conseil d'administration donc bomoni membre na kati te bomoni déjà ka membre na kati et boyebi ke oyo yake yoyo ayo créer Sokoda mususu et na personnalité juridique eza moko ya mikanda o eze pa nyoka longo ndenge ni bozo tika est vrai donc moyen bo faire taire ezate bino bomoni ke manière na makasi yango gouvernement za nango ezaka ya koboma Sokoda ou bien na sima ya koboma Sokoda bozana ba ambition mususu déjà de 1 de 2 ba droit d'auteur ezali droit privé ya mutu et puis pour mutu akende kozwa yango donc mutu aza nango nde fo eza déclaratif c'est-à-dire mutu avant kende kozwa droit de na ngai il faut ngai Charlie concepteur ya Miss Vodacom na pesi yo ndingisa Benji Benzema lokola l'état pesi yo pouvoir ya ko fonctionner ko percevoir pe ko répartir ba droit d'auteur œuvre nanga Miss Vodacom na pesi yo zwa yango percevoir ba droit soko zwi ba droit pe oyela ngai d'accord mais l'état congolais a kozwa ba droit d'auteur ya batu nini nani a déclaré ba droit et pas ya l'état c'est impossible donc ce qui au moni déjà que c'est impossible au moni que c'est déjà erreur parce que induire gouvernement
donc ngana ndima yango to naloba ke eza likanisi ya mabe yo okoloba ndeni nga mpe na partager même envie na yo donc soko okomo partager même avis na ngai gouvernement eyoka biso likanisi bazwi eza ya mabe. Aucun artiste n'a déclaré ce droit auprès de l'État congolais. L'État kozwa yango ndenge nini po abanda ko percevoir yango po ya répartir yango. Donc c'est déjà impossible. Na forme wana. Bon, tokende na troisièmement. Soki ezali na sens ya kobotola Sokoda monopole. Donc, on Sokoda te beaucoup libéraliser des secteurs. Il y a gestion collective des droits d'auteur. Est-ce qu'il faut bon Sokoda pour Nayango? Non. Vous allez ouvrir et libéraliser les secteurs. Mais avant d'arriver à la libéralisation du secteur, il faut faire une proposition de loi qui va régir maintenant le secteur de droit d'auteur lorsqu'il sera libéral. Et créer par la suite une structure de régulation du secteur. Après, la discipline et la discipline, et créer société na yango ndenge moni. Mais ezali ya koboma Sokoda te. Koboma Sokoda, likanisi ya mabe. Mabe makasi. Mabe makasi. Nalakisa mabe makasi eza pona ni. Parce que ce gouvernement de la République est bomi Sokoda lelo, tous les associés de la Sokoda vont attaquer le gouvernement de la République en justice pour avoir détruit leur société, pour s'être accaparés de leurs droits, des forces. Yango wana moni ba action ebele contre l'État congolais, l'État congolais na gouvernement congolais ba pola kaka na ba action na bango en justice. Pourquoi? Parce que ezali ba erreur to ba faute oyo ba ministre ba l'équipe va faire commettre bango pendant beaucoup de temps. Pour na ba cupidité na bango, c'est-à-dire ministre moko aleki. Parce que makambo ministre de la culture ya lelo azoloba oyo soki me ko salema lobby ba associé nyonso ya Sokoda notamment ngai to initier action en justice contre gouvernement congolais. Oui. Pour abotoli ba droit na biso na makasi. Oui. L'air to na justice, l'air to samba. L'État a gagné to biso mto gagné. Ya ba droit na bino. Do biso mto gagné. Do ba condamner l'État congolais. Donc l'État au devoir de 800 millions et quelques dollars. 800 millions. 800 millions yozo kamongo. Ah, kasi l'État congolais azo futa kasi tiba tu bazongi si ba soneka mususu wa envie pendant que soneka est déjà liquidé. Kasi maka 100 millions. Il y a 100 millions l'État il faut futa. Pona ba œuvre il y a des artistes qui va utiliser na nini na va utiliser na l'État. Lokola soneka nde mutu a kotisaka mikanda ba démarche wana lokola ekomaki pembeni ya kofuta lokola yaki na komba soneka yango bazongisi soneka yango ba deux salemba bazongisi ba soneka anzi po bazwa 100 millions mais l'air bazo boma Sokoda wana kasi tokoloba 800 millions. Pour devant n'importe quelle justice, on peut s'habituer raison. On a l'État congolais, on a une société à Batou. Oui. On a un gouvernement, on a une société à Batou. On a un donc, Foutambon, on a 800 millions. Donc, l'État, on fout 800 millions. Mais l'air, on a un ministre de la Culture et de ah oui, hein. Et comme un gouvernement, premier ministre, vous avez tout ça à l'autre. Et comme premier ministre, tant que vous avez comme la définitive, Fatia Rosala déjà assez assis si mandat président de la République, Mouto Koti Moussou.
fardeau ya makambo bayebi. Donc bakolata mikumba ya baoyo bazosalisa bango lelo. Ah ouais. Donc na erreur ya ndenge wana nakosenga na première ministre madame Judith Suminwa Tuluka ameka kokota kutu na makambo yango te. Parce que d'abord de un soko balingi basala makambo yango bosala yango na arrêté ministériel to na décret ya premier ministre. Est-ce que décret ya premier ministre to arrêté ministériel et ko détruire société où ezali créer na ordonnance présidentielle? Hein? Donc il kokoma mindondot. Est-ce que vous comprenez? Donc ils ont na makambo ebele ya kotala eza ebele. Donc tina koboma Sokoda ezate ba oyo ba kozala na bango d'accord ya kozala na Sokoda baye oyo te ba ko créer société mususu soko bo libéraliser secteur bo proposer ba loi oyo ko régir secteur soko bo libéraliser yango bo boma Sokoda te po biso tozali ba kolo Sokoda to kondima te bo boma yango pendant que eza ya biso notre kondima te soko bo bomi yango toko poursuivre bino toko attaquer bino en justice ata bino bosu bolongwe ba ministre na ba premier ministre oyo bakoya ba ministre na ba premier ministre na président bakutali kamuna mesa bakofuta biso bambongo. Donc bokoyisa gouvernement na erreur te parce que erreur oyo ekozala poussé na individu moko ya gouvernement oyo ekoantache gouvernement ya ba génération kutu na oyo ezoya. Donc yango na lobi eza erreur munene eza buli ya mabe makasi ekomo bangisanga kutu au comprendre yango l'air m'a expliqué yango boye de comprendre ma miss Vodacom awa tozala ba procès awa na Sokoda na Vodacom siko ministre alinga boma suto suka akasi siko est-ce que tenir compte ya ba tunete ba biso ba exemple tona ba procès en justice? Oui. Odige bana depuis bana depuis hier yo kokuta ya comme ministre akuti yango siko ezana no en cours. Bon, c'est vrai que ça en cours peut moi aussi mbango ezate pour continuer nango. Mais kozala na bolembu parce que ekozala société Sokoda oyo ezo exister du société ekufa. Ezala ba moyen lisusu te. Banani ba bando kolanda suivi ya ba action en justice. Donc nazanga mokote na kati ya Sokoda oyo ba faire ça en cours. Au moins que kaka na kosala bongo ministre a tient na biso en danger. Est-ce qu'il faut asala yango? Non. Yango na bizali makansi ya mabe. To suki wapi. Dernière fois procès aki siko Tisikoyo tozali kaka na cour de cassation na affaire ya Miss Vodacom. Tozali kaka na cour de cassation. Basi ba désigner rapporteur. Toujours c'est la rapporteur assis Samsana et puis benga plénière et so bengi plénière établie ngai moko personnellement na kendaki ti na cour de cassation pour na kolande la suivi na yeba niveau ni nezali na kutanaki na directeur ya cabinet ya premier président pour na yeba parce que lokola affaire ya na pénal ba fundi ngai na ko kenda ngai moko pour na kolanda parce que condamnation za na landa na yeba do affaire eza wapi et balandela ki yango na antichambre bakuti pa ezali pe na basi ba attribuer yango na rapporteur tozozela rapporteur pe ba attribuer ndeto yebi na nteza nani mais tozozela soki rapporteur asilisi ye na plénière après la plénière ba fixer audience donc nde na niveau ezali tozana okala pour bonne chance. Merci mingi droit eza déjà ngala déjà droit eza déjà côté même ça parce que bien que nani juge ya cassation azalaka mingi beaucoup plus juge ya procédure na bandi procédure eza respecté avocat ou asali requête azali avocat ya cour de cassation et to sali yango dans le délai parce que to zaki signification il y a décision après quelques temps de biso tokei bien que affaire a été prononcée
kala babombaki yango kaka ti le délai court normalement à partir ya date ya signification nde ezopesa moto oyo batini baye kosignifier atala soki il faut asala action na instance elandi alors biso lere baye kosignifier biso nde toye komona avocat ya cassation oyo asali ba action oyo pour lequel tozali na cour de cassation donc tozozela décision ya cour de cassation toyebi ki ezali favorable mpona biso et puis tozonga. Voilà, merci à Charles Kalimatou. Il faut pratiquement dans la souka, voilà, que ça a déjà qui te dépassé couteau déjà. Je crois à l'élo, puis si bambo te la banane pour la émission à l'élo. Ah, l'élo. Est-ce qu'il y a une question, mon ami, tout n'a pas. Il y a Laurent Sokoko, abîmé déjà n'attaque Mbalamoko et Roloba Fachaza ingrat. Alors vraiment pratiquement ingrat n'a pas tu vas passer gay pouvoir à baluke là-bas. Oui, Laurent Sokoko. Nayebi ete na mona keka ndenga lubaka wanda ala politaire ya toyebanite ayebi ngate ngape nayebi ete tangu suso tokuta na nzabo tokolekana tokolekana po nayebi na ngate problème ya Fachi Engra na vis-à-vis ya nani na bato ba pesa pouvoir nani batango bato ba pesa pouvoir en nani PPRD donc Kabila pouvoir ya mboko ya Kabila pouvoir ya Congo ezaka ya Kabila donc ils ont insulte pour le peuple congolais ou ils ont détenteur ya pouvoir mukolo pouvoir le peuple souverain quand mutu lokola Laurent Sokoko a koloba ndenga lobi wana. Donc, ils insultent le peuple congolais. Et nous, le peuple a la souveraineté. Si le pouvoir de toute une nation, de tout un pays, peut provenir ou d'un seul individu, et c'est lui qui doit les distribuer. Ce que ça mayele, a omiyoka na maloba na ye, qui a zo finga, a zo mi finga na nuna ye moko. A kena ko vote pe. Non, c'est quoi? En tout cas, ce qu'on vote, c'est qu'il a voté pour y avoir pouvoir y avoir monter au câble. Il a voté. Ce qui a pouvoir il y a Richard Mouta au câble. Bon, on va organiser l'élection. Comme on peut Richard et on a quantité. Ok, on vote n'engeni. Donc il y a somme. Makambouana, ozoka teke ya même langage nananga. Ya kolobake biso mutu to chaki yo. Bon, mandat ngo pe bango ba chaki wana. Et c'est le cas. Et c'est le silat. Ezaki ya de 2018, tu dis 2000 2023. 2023. Le to na 2025. Le zaka mandat wana o bango ba kabla pouvoir wana. Ayango ne sali continuité. Mais élection, c'est ça qui a continuité, il y a élection. Élection, c'est ça qui oh, bah Moïse Katumbe, bah, il y a candidat. Bah, Vital Kamerhe, bah, candidat. Bah, Martin Fayulu, bah, candidat. Est-ce que Nanga, quand il y a élection, oh, il y a 2018, 2023. Alors, bah, qu'il y a une nde yango evandisaki Fachi na pouvoir o eza élection ya 2018 mutu evandisi Fachi na pouvoir le eza kutu oyo ya ye lisusu nanga te eske bakobeta lisolo yango lelo to réfléchir mwa moke lokola bato te nde lere moko ezobimisa biso bien te eyokotisa biso na ba école primaire en to salaki to mitunda so salaki yango pena bien to pesi ba bote pa na tala makamna lo bana za solo ouais poso ko moni nanga ko mo lo baniti par exemple le bio Kinyarwanda eza langue ya ba congolais yé mabe makasi yé mabe
langue ya Congolais ya tribuni. Sauf que le vito mituna. Au moins que vous a compliqué. Alors, on a ma géographie, na histoire. Il y a 4e, na 5e primaire. Hein? C'est une école primaire comme il y a Koti Mindundo. Koti Ambri. Et Koti Ambri, donc comme tu continues à doute, tu une école primaire. Tu vas kosa biso. Tu vas kosa biso te. Tu continues à niveau antique, na yo doute. Même l'école primaire. Tu vois qu'il y a les attends certificat, puis donc ngalma no koto doute, tu un certificat école primaire. Aux gens bien te. Entre Mundego, il y a compliqué. Hein? Au moins, nous sommes bissimes. Alors, bio, les Baswahili. Est-ce qu'au Congo, nous avons un tribu qui s'appelle Baswahili? Les Baswahili. Les Baswahili, non, mon Swahili. Attends, Baswahili, tribu à Baswahili, il y a un Congo. Tribu Baswahili, les Algate. Baswahili, les a zone linguistique. Congolais à Mouswahili à Zalade. Ah. Mais nous avons expliqué. Oh. Ok, ce débat Moussoussou. Parce que nous avons expliqué. Dans mon il faut y a une émission Mobimba sur Yango. Congolais à Mouswahili à Zalade. Tribu à Baswahili à Zalade dans Congo. Ah, Et ça langue balobango na Katanga, la province orientale, na Grand Kivu. Donc ils ont une zone linguistique. Mais na Grand Kivu, au Kuta Bashi, okuta banande okuta ba fuluri soki ba fuliru okuta ba ne ba tribu ezakuna tribu Mouswahili ya lakate même soki na province orientale okuta ba lokele ba topoke ba zande ba dani ba bangwetu bani okuta tribu Mouswahili te soki ye na Katanga okuta barundu bakarunda baza luba ya shankadi baza okuta bato ebele batribu eza kuna ebele okuta tribu Baswahili te. Le Swahili est une langue et déjà pas une langue congolaise. Ouais, je sais. Ah, parce que nous sommes dans 4 langues nationales. Les alliés doivent adopter le Swahili local, la zone linguistique. Mais la langue, il y a banane. Mais au Congo, il y a Congo. Il y a Congo, tribu, il y a Congo. Babiso. Chiluba, il y a Baluba. Baluba, bazali. Lingala, pezana, Bangala, bazali. Mais Baswahili, bazali raté. Donc, il faut y avoir tout ça va Laurent. Comment est-ce? Mananga. Oh, lobby. Ah, bangonyoso wana. Na ba mananga wana. Ba mananga bangonyoso. Na ba bisimu. Na ba bisimu wana. To expliquer bango. Wana siko yaka na émission Mobimba lisusu. Voilà, vous comprenez, voilà flashcard. Siko pona ba mboto lobaki na pesa wana. Ndenge na pesa nano. Bah, joyeux anniversaire Lelo. Ma petit frère Nangaï. Ah bon? Bah, fêté l'anniversaire Roger Kangoudia. Roger Kangoudia. Fêté anniversaire Naïe. Tera Amalunda. Il est pas fêté anniversaire Lelo. Pogno Beyi Bipé a fêté Lelo. Pogno Beyi. A fêté anniversaire Lelo. Voilà. À part Bawana, on va fêter l'anniversaire. Voilà. Jésus Noël, le chef de Wadomène. Oh, monsieur le ministre. Jesus. Vous comprenez? Excellence, monsieur le ministre. Nassili manuscrit. Excellence. Manuscrit à livre, premier manuscrit est Sili. Merci Mingi. Na soutien na yo. Premier manuscrit à livre ici, na Cusco correction Kalamingite pour qu'il y ait une réalisation à deuxième manuscrit avant que Mikanda et Bima quoi. Jesus
Et puis à tout seigneur, tout honneur, Fachi Beton, Moukantombolo, le Rangers, il y a Maman Denise Nyankero, Ngana Ana Yo, Nazana Yo, Tinati, Beton, 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 la diplomatie agissante, Basili Payman, c'est creux. Ah là 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 là. Je comprends pourquoi Franck de Dion est là. Franck, ça tant que ça est politique, mais tant que ça est diplomatie. Diplomatie, tant que ça est à moi. Il y a un monde aussi. Voilà. Le boss lui-même, Igor Velo, le patron lui-même, Igor Velo, le grand pétrolier, le boss lui-même n'a pas si énormément de beauté. Parce que toute la famille, Igor Velo, le patron lui-même, le boss, n'a pas si beauté, le grand pétrolier, Igor Velo, mon vieux, n'a pas si énormément de beauté. Parce que merci, Vélara Charlie Kadima. Merci beaucoup la Fondation Éthique, Jolie Lunga, Fondation Éthique, n'a pas si énormément de beauté. Fondation Éthique, Jolie Lunga, Mbote, n'a pas si Jolie Lunga, Talapé Koto. Nabi Kozala Mondele, ça énormément bien. Merci la Maréchal, les surveiller ça. Mon colo restaurant Yolo Ezo. Merci Maréchal, les surveiller ça. Mon colo restaurant Yolo Ezo. Bana Dallas, confiance car la restaurant Yolo Ezo, Borolia Biokuna. Maréchal, les surveiller ça. N'a pas si énormément beauté. Place à Zotarabiso. Fondation Willy Moucheni. Sunga Bana Congo, Fondation Willy Moucheni, mon vieux. N'a pas si énormément beauté. Place à Zotarabiso, Fondation Willy Moucheni. Sungaba na Congo, Fondation Willy Moucheni. Sungaba na Congo, vieux messana ko Sunga. Fondation Willy Moucheni n'a payé énormément beauté. Champion Wadol, le roi de la Rochelle, mon vieux. Champion Wadol, le roi de la Rochelle, mon vieux. N'a payé beauté, parce que la biche énormément. Champion Wadol, le roi de la Rochelle. Quant à moi, on a Charlie Kadima, mon vieux, tout pas coli connaissance, j'espère que tout batali biso. Mamitouni, soyez des écolotés. Ton continent, qui soient les écolotés. La Kande Bango, Baya Bongo Solo là. Écolo Baswahili la gâte. Baswahili nyonso. Oh Bazali. Bon bande examen avant ngana ko bete la nyonso ko lisona suka. Botuna nanu. Bon mona ki na école na bino bo Baswahili te. Merci à Richacha, merci à tout le monde. Je nous avons peut-être encore invité Koutel mon collègue Yann invité. Merci à vous. Bye, à la prochaine. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.